82 10 74 560. Ok, merci beaucoup Maman Michael pour la intervention. On a CP Luming. Merci beaucoup. Mbote balandia émission La Voix du Peuple Binos Bolingara Vincent Louise Binos Bolingara équipe Mobimba La Voix du Peuple na pesi bino mbote ba gros bisous place Bozali et Binos Bozuli baku ya kolanda émission oyo ezali bongo ngai Bénédicte journaliste na bino o Vincent Louise étoile de la presse azo bimsa mikolo oyo en tout cas chers amis internautes le to ina sujet moko ya mombamba sujet moko ya kitoko nebi ke bino Bozuli baku ya kolanda biso na minute oyo boyebi Nin auto ya kanango en tout cas le loto eli bino sujet moko ya malamu est-ce que zali normal femme mariée moi ce babali à utiliser ba réseaux sociaux sujet na biso ya lelo zali bongo alors na kotambusa micro na ngai na ba intervenant 2 ou 4 personnes on va quoi intervenir et à la suite tokozwa Nini toko yiko tirer comme leçon na oyo ba koloba par rapport à sujet tozana ngo lelo et merci beaucoup na parole et ça au caméraman à sérieux hein ozo bimisa minute ça au kande bo mona eboye en tout cas grâce à parole et ça en tout cas ba gros bisous na parole et ça ba bi mobali ya propre mobali ya swag hein Yomo ebika place ozali en tout cas merci beaucoup na binonios oyo bolingaka Vincent Louise o bolingaka La Voix du Peuple en tout cas toza toujours wana pona ko pesa bino ozali bon ba sujet na biso et bo ozala jamais déçu parole et ça au caméraman à sérieux merci. Bonjour maman. Bonjour tante. On se kopesa kombo na yo. Kombo na Michael. Maman Michael, si j'ai tous en ezali tozo lobela, est-ce que ezali normal moi si aliba la femme mariée a utilisé les réseaux sociaux, les tout le monde ba Facebook, ba WhatsApp, ba Viber, ba Imo, donc et tout est concert, est-ce que c'est normal moi si aliba la utiliser en gros? Non normal. C'est normal comment? Pourquoi c'est normal parce que le lo au cause d'un découvert ba vaja Boumuna kala tout camarade no moboy à partir ba face ba WhatsApp beaucoup se retrouver beaucoup mon est social normal ma bête et dans ma bête pour na maman Michael mais et ça na papa moko a déclaré qu'il a lobi moi si na ndako en tout cas a commis impossible azara moi si malam mais pour na Facebook a commis impossible abo sanara ke fona lambila mbali na ngana tongo va kene musala na midi fona ke uzaba na ngana école na pourquoi il faut na lambela il faut na bongisa mobile na ngai table avant lia donc a commis trop occupé na Facebook c'est quoi ebisanga est-ce que moi si a bongo est-ce que ezali vraiment normal ko utiliser Facebook c'est qu'il y a commencé là on a ndinga mabe pour nous lancer à Facebook na ngeza na on a commencé à Facebook na ko ba ke zo ba na classe na lambi na bo na servir mobile na ngai après na sima revendre la face ceux qui ont occupé souté que servir mobile na hier que zo ba na classe c'est que commencé là on ndinga mabe wa ndiza mabe. Oh maman Michael, oh me quand vous ebisanga ti ba femme mariée hein na habité sur aux femmes mariées mais ti ba femme mariée bo vendre ba zo la ba Facebook ba WhatsApp et ça vraiment nini et ça nini vraiment pour moi na pe boye neti moko le baki ki azani na bande na poto te mais yes souci na yaza la rara wana mona ka batua biblia ba photo hein le bano na place wana ce que zo bien na ndinga mabe c'est bien mais ce que zo bien ni ba photo na ndinga mabe na ndinga ke alu ko ba relation mo boye belé wanda mabe ce que bien ndinga mabe c'est na mabe c'est bien na moni au sel no Facebook ah ça là na donc pour na yo au sel on utilise rango comment comme ça ba o bazo tala yo ba ko zo mama ele wana yo salela nga salela on na bande kuna nga ba fa ba camarade na ngai ya on utilise face et à monsieur tout le monde a kala na ko solana bango monsieur na face ya wana utiliser c'est comme maman Michael conseil ni okopé ça ba basi o bazola ndona minute oyo o bango ba utiliser ngo autrement hein o ba comment ko se distraire nango ba bosani ki na za mo salibala qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant na kota ba Facebook conseil ni okopé ça ba na basi wana o bazola ndona minute oyo o ya utiliser na ndenga mabe et à monsieur za marié utiliser na ndenga mo ke ya ba azoka étudier na ndenge neti ya mibali misusu libanda eti ya publier ba photo ne mibali misusu ba mona ke balinga ke wana ya mabe mais soka étudier na ndenge malamu problème te
Donc maman Michael alobi ceux qui utilisera yango na ndenge ya malamu wana eza problème te, mais ceux qui utilisera yango na ba pensée négative bando ozwa mibali bien ba nini libanda wana eza mabe. OK maman Michael pour l'intervention na yo ceux qui okoki pesa moi 3 ou 2 personnes bazolanda yo ya mbote place bazali. Bon na pesi mbote na famille nanga famille Maku pesi mbote na famille Kila pesi mbote na Gloria mwasi ya mwindu Métis Noir belle fille na pesi mbote na bandeko na nyonso na nyonso bala nanga na pesi mbote na bango. OK maman Michael mon numéro de téléphone bato bako benga yo pour na conseil au pesi peut-être bako ko apprécier conseil na yo bako ko benga pour na ko féliciter yo numéro de téléphone 00243 82 10 74 561 00243 82 10 74 560. OK, merci beaucoup maman Michael pour na intervention on a CP Luming. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour, merci maman. Soko ta caméra s'est présenté. Comme on a Bodrick Fatingo. Papa Bodrick Fatingo, si j'ai un biso ezali tozolobela, est-ce que c'est normal femme mariée moi au babali assez la réseaux sociaux? C'est normal pour nangai à cause des réseaux sociaux. C'est normal pour na cause des réseaux sociaux. Ba conséquences exactes. Oui, le gagnon sur Zarana me fait peine conséquences nango. Mais conséquences ni les a moi si femme mariée aussi la réseaux sociaux. Conséquence ya mabe et ça que à quoi il peut kokoma tant que je suis un peu négligent tout le temps s'occuper dans mobile naï il se donne plus dans ma réseaux sociaux. Déjà conséquence c'est ça déjà tant on s'occuper ming na réseaux sociaux à quoi ko ma négligente na marambo ya ndako ko s'occuper na mobile o abalier y compris na bana o ya boti siko papa votre conseil ni ko pesa ba femme mariana o bazolanda o sikoyo o basela ba réseaux sociaux net mususu papa mo ka kinga lobi na ngalobi moi sina na ndako akoma ko bossa na kiaza moi sa libala a revendre boala mukina tongo e akaka brosser militi avant de le Facebook pour lambe ko ba 14h 15h siko conseil ni ko pesa moi sa ndenge wana. Bon, conseil na copine na maman bongo, elles doivent d'abord savoir que maman ndé azali moto s'occupe na bana. Papa que na misala tant besoin attendre contrôler ba devoir té maman dans un sens là ba devoir bana ala ndela ndenge ni bana baza ko s'appliquer na classe et puis à ça la makambu pour na ménage ndako. Mais vous allez m'abe mingi ceux qui maman mi pesika mi na mamba Facebook. Mon Facebook en soit pe ils en ont m'abete. Tu verras de pareilles choses là quand tu m'as Saint-Valentin en boucle auparavant. Et ça qui non normal mais sikoyo ils sagent dans beba Facebook en soit ma bête. Na kati yote papa net moi si moko mobane lo baki lobi que moi si naé mais asa vraiment la bande de côté na poto. On se comprendre. Tu dois comprendre mon question qui moi ça na bande de na poto mais asa la bande de côté na poto bande ko nini sto bazana Kinshasa. Siko lobi a ebité asolara na banane. Bon wana e komi mabe. Parce que ni na bisa kiyo Facebook en soit ma bête. Mais ils ajoutent ba commencer lango de comme mabe. Tu vois que on a moto kota nae atiki makamem so ko sala elle se donne trop na Facebook on a dit comme mabe mais en soit dans ma bête. Parce que ça nous aide à recevoir bande ko bazali banda bandingo botanga bon na classe bokabona tant sur 10 ans 15 ans passé. Ils ont ma bête ils ont malamu. So ko continuer à conseiller no bando pesa parce que na kata ki mama loba. Pour na maman ndé à ceux qui parlent ndako. Maman da tala la famille ba maman boza la négligente té ba maman bomi pesa ton na Facebook té ceux qui lelo peut-être ensemble c'est le grâce au bali et sa grâce faut ba ko battre la mobile non parce que mobile n'a allé chef il y a les bota la Bible nous dit que non moi si face à la soumise na marine et puis mobile peut alinga moi si na c'est ça on a ko le bango wana. OK, merci beaucoup papa Bodrick. Soki okoki ko pesa moi ba dédicace ba mbote na bato bazolanda 2 ou 3 personnes bazolanda na minute. Merci pour ne pas naza na moulaï. S'il faut couper ça merci. Premièrement je dis merci à le bon Dieu ou à permettre na circonstance on a yo toute na tellement face na yo na solana yo et puis deuxièmement na PCP moté na ma femme pour la Rixa Dissou et puis sans oublier mon pasteur que j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup pour moi Dadi Amos Mbayo. Papa donc je vous aime. Merci na batino so balinganga merci. OK, merci beaucoup ceux qui moyen kozalo pesa numéro de téléphone bat ba ko benga yo mo ba conseil na oyo lobi. Numéro de téléphone ngai ezali 081
058 98 94 081 058 98 94. Ok, merci beaucoup Papa Baudric pour la intervention et puis pour la conseil au PC maman et puis que place bazali bayoki bango wabini bako ko tirer comme leçon par rapport à Otolobeli. Merci beaucoup. Torutani balasima. Merci pour la faveur au Salinga. Ok, merci beaucoup. Merci, ok, Parouze essaie toujours continuer à katia sujet na biso. Merci. Bonjour maman. Oui, salut. So côté la caméra puis opé sa kombo na yo. Kombo nanga ça arrive Nzudi. Ça arrive Nzudi. Toza na sujet moko ya kitoko ya mombamba tozolobela. Est-ce que ezali normal to ezali malamu femme mariée à celle ba réseaux sociaux comme ba Facebook, ba WhatsApp, ba Viber, ba Imo. Est-ce que ezali normal femme mariée à celle la yango? Oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal comment? C'est normal pour pas en mutu malgré tout abala azana mobali naye il faut ça les langues soit azana bande connaît bazan en dehors il y a place où yazali la capitale où yazali ko ça c'est pas un problème parce que papa moko ça qui biso lobby en tout cas il est pas naye comme moi le quoi moi malade pas moi sinaye donc azobo sana ba devoir naye na kati ya ndako akomi ko s'occuper trop na ba réseaux sociaux wana siko azolinga azoyeba te asapela bandeko na pototi siko azo comprendre te na Facebook yango wana na ba WhatsApp asolara na banane expliquer biso muke papa maman à cause na ba relation na ye si les cas à cause na ba mina ye ba collègue ba tanga na ye à cause na ba camarade ou bazana ye ba moi na ezate kake fois na bat na poto ou bazama ba membre ya famille na ye mais non à cause na ba camarade ni ba tanga na bango izala nango camarade batanga na bango bazali ba camarade basakana na bango na bamanzanza babeta basili koti bazana bango tant que amoni bango na Facebook moi sengwana izali a se retrouver siko ko pesa biso mo ba défaut muke o ezali parce que tobi ke lo nyonso ezala na positive ezala pe na négative siko o me ko pesa biso mo ba défaut muke pour na femme mariée pour na femme mariée conséquence ni ko ela et plus tard na tango zo ko utiliser yango azobosa na ke na azobosa na ba devoir na yo akoko sala kati ndako asoza mi ko s'occuper na ba Facebook wana te akoko s'occuper na ba Facebook ezango mabete mais ami pesa trop te nango pour déjà za femme mariée azana ba disposition na yaza ba devoir ne fois sala mais moi musala pezala na ndako ekata na nango de bat baloba elo nyonso silaka akoko na ya naviguer c'est tout azongi asoki ezaki ausala mobala ye faut pas kaza concentrer na téléphone wana ezaki to côté ezalo quoi oza trop virtuel olinga kaka o se concentrer na oyo mona wana eza spécial te koleka mobala pour mobala zaka mobala otikala ka mobali eza bongo eza te kaza concentrer na téléphone koleka mobali na ye po o eza virtuel o mona eza spécial koleka o mona te po wana eza virtuel mais fois za la concentrer na makamanda kuna fois kipe bana akipe ndako akipe mobali ne po mobali na leki na Facebook. C'est ça. Ok, merci beaucoup maman, ça arrive ce qui côté la caméra nebi ke ba o bazuli baku ya kolanda na minute o ba maman o ba vandi bazo tala yo ba kozala vraiment na besoin ya conseil o ko pesa bango yango so ko zana moi conseil o pesa ba maman o bazolanda o siko o basela ka Facebook basela ba réseaux sociaux na ndenge moko ya bien te conseil pour na bango na koloba boye maman qui paye non d'abord papa poza moi nano ya liboso faut qui paye avant qui paye ba WhatsApp wana ba Facebook wana po bande ko no ata ba kena na ba camarade ba kena na bango esila na ngoti mais mobile no bozakane à tout le temps bokabola ne ba sentiment na bino mibale ba besoin na bino mibale bokabola bino mibale ba tanyo so bozala na ye faut qui paye non avo otela ba Facebook za ngo mabete maman vous êtes déjà femme mariée faut misale la ki femme mariée na yo era ba Facebook ezali era occupé baneza et occupé ndako eza poso ndako eza salité aux apena mwasi ya solote faut ndako eza la propre tant bat boya bakota liboso na ndako occupé ndako occupé mobile no kolia nini otali no mobile no po Facebook eza ngona téléphone kima na ngoti conseil yango waniza mabete merci. Ok maman, ça arrive to c'est pas une intervention na nabi ke bato bazolanda yo bakoki koluka ko benga yo parce que o lobe za vraiment motu ya mingi soki moye ko zalope sa bango numéro ya téléphone na yo numéro nanga eza 081 15 25 684 081 15 25 684. Moi ba dédicace. Je salue mon cœur Ange Mabala. Je salue ma maman que j'aime, maman Cathy Masunga. Je salue Dorcas Loupeto à France. Je salue toute la famille Nzoudi.
C'est bon, merci. Ok, merci beaucoup pour l'intervention de Maman Sarah. Tu s'appelles Makas, à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Par où est ça au caméraman à série? Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Soko pesa kombo na yo? Non, kombo nanga monsieur Sony Bangula. Papa Sony, tozo na sujet moko ya kitoko tozo lobela lelo. Est-ce que c'est normal femme mariée moi au babali a utilisé les réseaux sociaux? Bon, il y a deux cas. Topé des bon, en fait, il y a deux cas dans le sens nini. Premier cas, il y a normal. Ce qui n'a définir normal comment? Réseaux sociaux, ils ont mabété. Pourquoi ils ont mabété? Ils ont ndeng moko na muto yo azo utiliser internet fixe, na muto azo utiliser téléphone. Ils ont presque ndeng moko. Mais et comme akamabe na moment nini? Na moment oyo muto azo se respecter sous-souti. C'est pas tout le monde qui va utiliser les réseaux sociaux, ne va pas faire la bêtise. Moi, si je bengi moi si alibala, la première des choses, comme chrétien que je suis, na copé ça ba référence biblique. Comme chrétien que je suis na kolobani, moi si je bengi moi si alibala, il faut atala makamwana na mukanda ya 1 Corinthiens 13. Bana premier verset na 13e verset. Atali yango na mukanda ya 1 Corinthiens 7. Akomona moi si alibala zanani. Et atangi yango na mukanda ya Timothée. Attendez, na mukanda ya 1 Corinthiens 11. Vous verrez que nos réseaux sociaux plutôt ils ont mabété. Mais batunde utilisation des réseaux comme ça batu mabé. Parce que nga pena na réseaux sociaux, musa na réseaux sociaux ezanine. Ba balanda kanga natinda ka ba message. Ya Nzambe. Natinda ka ba verset biblique. Mais naza pe marié. Naza marié. Na ko sala bêtise te bato yo ba publiaka ba makambo eza d'unité na pamela ka bango pe na taisa ka bango nzela ki ozo sala publicité nzoto te à la place ozo sala publicité glorifier Nzambe. Moi ça libala réseaux sociaux so na ko définir ngo eza ko rapprocher bato yo mona musika bato baza musika pembe na yo na réseaux sociaux tozo sungana ko mona ndeko oya kenda ya longtemps mona ka ete pour se communiquer et le but est que locaux dans les réseaux sociaux au continue que ça la bêtise. Non, il faut se respecter. Mutu ba bengi mobile alibala topé moi c'est alibala. Réseaux sociaux ils ont occasion ôter ou s'exposer. Le sengi na mutu ya alibala apé ça comportement ya alibala lanzela réseaux sociaux. Papa, on me un peu quoi biso conséquences nini ya kana mabala tant moi si alibala abosani ba devoir na ye nanda kuna ya alibala comme ko s'occuper mingi na ba Facebook ba WhatsApp donc comme ko utiliser on a ndengi moko ya mabe conséquences nini la ba femme mariée ndengi wa conséquences soit kutani na mobali wa sambela raté la première des choses arani libala ekufa même biso mibali to sambelaka so communique moi ça comme ko s'occuper beaucoup plus na makambo mo zo pesa lokumute eza idolâtrie. Okoyi kolinga eloko mususu te liboso ya mutu na yo. Ya liboso la première des choses, aimer premièrement notre Dieu. Deuxième chose, na mutu abala aimer sa femme ou sa famille. C'est comme ça. Okoyi kolinga Facebook te, Viber te, Twitter te, Opera te, okoyi kolinga WhatsApp te, Imo plus que mobile na yo. Donc ça déjà pour nanga abomination. Vraiment. Biloko wane ya après mais libala ya ki avant. Et parfois aussi opportunité au côté de makamwana par rapport à libala. De libala parfois me te sur accès wana. Donc il faut avoir des limites. Et que bien de là problème est belé na yo maman ozolanda ngai. Ba réseaux sociaux et ko bomelo libala et ko bongselo pe libala. Mais yo yeba choix yo sali pour na réseaux sociaux. Ozo sala nini. C'est ça. Réseaux sociaux et ko ben de la yo mabe na libala ti mobali na yo aleki réseaux sociaux nyonso oyo utilisaka. Papa conseil kasi wana ezaki conséquence pour na ba mama wana siko conseil nini okoki kopesa ba mama wana o ba itizaka ba réseaux sociaux na ndenge moko ya mabe conseil nini okopesa bango conseil liboso boza la prudente réseaux sociaux ezo panza pezo sangisa mais conseil na kopesa ezanini yo mama ozana ndako no libala ozana mobali na yo ato bali nanu te oyebi ke ozoluka libala nanzela Facebook to ozwa libala bien nanzela Viber ya Twitter réseaux sociaux noto nyonso utilizaka zala d'une comportement na yo mi batela libala yaka na komi batela yaka na ko s'exposer te yo moi c'est libala plus ozo s'exposer na réseaux sociaux ba famille na yo ba belle famille na yo
topé comme nous chez nous les Africains, les Congolais précisément, c'est mec qui n'a yo oyebi bango ti makanisa bango ezanini. Li bala na oza parfait zaka ya matata. Tant au moment nous s'exposer beaucoup plus dans les réseaux sociaux wana et que za l'interprétation moko mabe. Réserve-toi ceux qui se communiquer na bandeko yo yebi, ba ami oyo yebi, bazana dignité. D'ailleurs moi c'est libala a sangana kaka na baye babala pour appeler sa conseil. So kazo sangana baye babala te pour la kisabango nzela libala comment ko préparer le mariage. C'est tout, on a copié ça comme conseil. OK, merci beaucoup papa pour la intervention na yo. Moi dédicace na ba obazolanda yo partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier dédicace na ngezali bana na nzambe bolinga nzambe bosaela nzambe na mutema moko. Merci. OK, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa, ce côté à la caméra et puis se présenter. Oui, comme on a bienvenue à Kepola. Papa, bienvenue à Kepola. Tozan a sujet mon qui toko tozo le bela lelo, ils avaient madame loko zali papa. Est-ce que zali madame femme mariée, monsieur Babali a utilisé les réseaux sociaux? Oui, effectivement, moi si nous sommes azala marié, toi azala marié, homme marié ou homme marié, et ceux qui a s'appelé à utiliser les réseaux sociaux, à quoi utiliser en mais en savoir que aux années pour un peu limiter tes relations dans la vie et là que ça montre il faut que limiter ba droit na yo bandi wapi et suki wapi atoza na kati ya réseaux sociaux ata na téléphone ata na environnement il faut savoir limiter tes droits c'est un peu ça parce que papa tu remarqué za mingi et comme kokoma moi mingi moi habitude moko boye na banda kwa mabala basi en tout cas ba komi ko bossa na devoir na bango akolamuka na tongo soki abose kaka melisi mobala ke musala abosani ke il faut na tikala kolamba na midi bana nga il faut ba kene classe na poka mobali nga kozonga il faut alamba ozomona papa yango tolingaki omeka mpe ko expliquer biso pona basi ya ndenge wana azobosa na ba devoir na epona ba réseaux sociaux omeka mpe ko expliquer place wana bon eloko na ko expliquer na po wana. En tout cas, mais ce ne sont pas des femmes qui méritent d'être au mariage. Une femme qui mérite d'être au mariage, c'est une femme qui prend ses responsabilités à main. On a assumé le droit envers la famille. Ce qui est commis à niveau, il y a qu'on néglige il y a qu'on néglige mobile, il y a qu'on néglige bana, ou comme qu'on s'attache à les réseaux sociaux comme Internet, Facebook, comme Viber, WhatsApp. En tout cas, c'est dommage. Une chose est vraie. Bien sûr, ils ont relié biso na ba relation perdue. Na ba relation tozala kala to yeba juste to ko se retrouver wapi, mais ce n'est pas canal o ya koluka libala mususu to ya koluka mbongo. En tant qu'une femme mariée, ceux qui ont monique aux déjà na kwa libala, il faut limiter la relation face à Facebook. Il faut limiter la pratique mususu. Ça ne dit même pas seulement que na kati ya réseaux sociaux, oko ça ba bêtise même environnement na yo, même na kati ya ba voisins, même na kati partout. Ce qui est important, moi si à libala, moi ça doit respect d'abord ya yemoko. Pas la respect toi-même, si elle se respecte elle-même, à ko respecter mobali na ye. C'est l'éducation aussi de la famille. Obima na famille nini. Famille na yo même temps obedika moi tango akende ndako libala batali sakaye et si kozo kende même honneur ya famille na biso ce qui ozo kende pona quand même honneur ya mokili ndengo sala ka Facebook c'est dangereux et ça dangereux pona basi ya lolenge wana il faut quand même chercher une femme azo se maîtriser na vie une femme azo trouver que oh nyo sezo le kana mokili c'est important pona été oh c'est important pona nzambe na mobali na ye point barre. Papa, ce que me comprend que ça bana basi wana conséquence ni ko ko mema e ko ko yana mabala na bango tant azo ko sala Facebook, WhatsApp, ba réseaux sociaux wana na ndenge o sengelité conséquence ni ko ko la basi ya modèle wana. Il y a plusieurs conséquences ko kiko yana nzela wana. La première des choses est de détruire mutu d'abord yemoko. O soto que plus loin la spiritualité et comme la moi si ba mari de nuit. À part ça à part ma mari de nuit et comme les faiblesses c'est-à-dire à cause de négligente à comme internet na vie na comme on raisonner comme sous même na musala ta ba pese musala na entreprise à ko sala ngoto comme na réunion na ordinateur na kati ya ko beta na Facebook tout ça et comme mêler le comme côté distraction ba ko bengono musala et ça la conséquence c'est pas seulement libal même na musala au sala ceux qui osaka attaché na Facebook ba ko bengono musala parce que comme négligente. Bato ya bongo to conseillera bango ke mais miyeba place aux alliés miyeba nini okosala na vie miyeba nini okozuki se limiter même oyo en salle internet ceux qui ont allié be muto a créer ngo azala chaque temps na liboso na ngote il cherche d'autres choses à faire
azoluka ko innover par rapport eloko abimisi. Mais pourquoi nous batozo pratiquer ngo tozo mi kotisa mobimba ne eloko ngo tozo bosa nini tozali so tali mutu abongo kotali na tongo ye mutu asenga ala mukina tongo mobile apesa kangate mobile akipaka ngate zokanga yo moko ndozo mi kipete. La première des choses avant ba kipe yo imi kipe d'abord yo moko za la responsable de ta propre vie. Merci. Merci beaucoup papa. Omeka kaskope sa bango conseil. On est à qui conséquences pour na bino basi ya mabala ceux qui bozali ko se comporter na ndenge ya mabe par rapport na ba réseaux sociaux. Siko conseil nini ko pesa bango papa conseil en tant que ba femme mariée au babali nini o ba ko sala pour que Facebook ba beza nango mabete mais nini kasi ba ko sala pour que ebe ko tela bango ba mebate na mabala na bango. Eloko ba ko sala mwasi ya libala il faut sala oyo ko sepelisa mobali na ye. Kosala oyo zo sepelisa motema na ote pona ko nuire muninga to ko yokisa muninga pasi réseaux sociaux soki mobile no sepelaka okota yango salela yango na ndenge esengeli soki azo pekisa il faut kotika tie une femme mariée il faut à l'exemple na kati na libota soki oyo kite même bana kobota bakoyokela ote lukanzela ya nzambe lukanzela ya bomoto garder pudeur na yo en tant que moto le respect ba pesa kango te mutu ndaluka ka respect vis-à-vis ya batu mususu honneur ya mutu utaka na ye moko eza batu bakopesa honneur te même lelo même ba tozo benga ba honorable po qui honorable na ye monana il faut ye moko d'abord à se respecter mais pour qu'on te considère comme une femme mariée le cas respect mutuel et zakati yo c'est ça ce que je peux dire pour na ba femme au baza mariée. Merci beaucoup papa. Moi dédicace na 2 ou 3 personnes bazolanda na minutes oyo. Bon dédicace na ngana zo pambola nzambe nazo pesa mbote na papa de Limbembe apôtre ou azali parent spirituel na ngai. Na pesi mbote na famille nanga mobimba na ba Kristo nyonso baza mokili mobimba bazolanda biso na minute oyo tika nzamba pambola bino épargner bino na biloko pamba pamba. Amen. Merci beaucoup papa. Ce qui c'est possible on peut sa numéro na ya téléphone. Numéro nanga ya téléphone c'est 081 945 80 80. 081 945 80 80. Merci beaucoup papa pour l'intervention. À la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok, merci beaucoup. Choco frappant, choco mirabolant, facile à garer, poupée Barbie, balobi, maman anda kuzoyoka, maman anda kunaebi ke yoza exemplaire, mais ça vraiment malamu mingi, oyoka lisusu pona ebi yo maman choco frappant madame. Ah, naloba mingi te, parouzi essa caméraman assyrié. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Ta caméra et puis ça combo na yo. Comment na Gloria. Gloria, si j'ai tous en ango, n'habite qui déjà na flash qui avant kota boye que est-ce que c'est normal femme mariée ou moi si au babali à celle là réseaux sociaux n'est tout le monde na Facebook, ba WhatsApp, ba Viber, ba Imo, ba et tout comme ça ba o nyo sonné zo ça donc réseaux sociaux est-ce que c'est normal moi c'est libala ça là yango. Pour ngai eza mabete. Mabe ezande sokozo sela on ndinga mabe ndeti okoza bandeko no yamsuza peut-être oza peya ba paya oza bandeko lo baza Kishasa e bando senga yo musubo munana na ba imo boso na ba Viber boso la boyokana na wana sokoza ndinga mabete mais mabe sokozo sela on a sens que yebi ko za marié osolo la sens que olinga ba mibali obetela ngo ba shida wana ndeza mabe mais eza mabe to so utilisons na ndinga malamu. Parce que ça, maman moussous balobaki balobi, bango basel na bango Facebook parce que ça a un peu de distraction. Mais papa m'a déclaré que lobby est-ce que moi c'est libala, ozo c'est là ba Facebook, ba WhatsApp, ba Viber, au bosani ki otaki biloko na moto, oziki sina biloko pour ni hostel la Facebook. Est-ce que c'est vraiment important pour moi c'est libala? Pour ngai. Bon, parfois bien moi oui ba réalité kinya. Et on se courir za tenandako, et on se courir za te mulili, au cause de téléphone na au côté na Facebook, na WhatsApp, sur la nomba distraction, au soli au sa conversation, et pe koko sa ni ponge kanyo sa ni okyo lal. Distraction ni expliquer ngam ke Gloria. Distraction ni moi c'est libala yo rozo na Facebook parce que distraction na yo tant que moi c'est libala ça, ko c'est la mobile na yo bilamba, ko bongisa bana na yo, ko bongisa bana na yo. Est-ce que c'est normal vraiment moi c'est libala? Hein? On le bébé kobongisa mbali bilamba banibla bon wando sala ngo depuis tango tu butu non tu appelles bandeko babali mais après ko sala musala tu auras le temps au moins repos et aussi si musala aussi suko repos ko kolala mais yo ozui repos te mbala moi ko te za conseiller moi moi si aza surtout ba femme mariée bazaka trop près la journée il faut avoir timing ya rolala timing ya repos
eza biaya eza mabete kosala Facebook kosala WhatsApp eza kosala Viber yango elobite ke commission infidèle so oza déjà infidèle oza déjà infidèle so oza fidèle oza fidèle quelque chose c'est la réseaux sociaux on elobite ke commission mobulu toza bandeko bazaza ba pays étranger bazaza musika mundela ede biso sali biso ba imo ba Viber ba WhatsApp to solaka eza aide non to solaka to ebi na ebi tande kulanga eza bwe mais bo sesa kina kala bo solaka na téléphone la pamba bo so na téléphone la pamba yo oyeba oyezo le kakuna te mais leo ba sali biso grâce o solana mutu o mona mutu o so ba ke maman oyeba pe maman ki ndekunanga asa bonne santé ndekunanga asa bien so o monde so muta message ya kozala infidèle attaque na Facebook tataku na WhatsApp te akozala ka ne kaka infidèle so message kozala fidèle ozala fidèle quel que soit la réseau c'est sûr. Ok Gloria, merci beaucoup. Bon, côté la caméra et puis on peut s'abaninga na basi conseil na bi ki ozana marié te mais ozamo la moi si un jour au Kobala, conseil ni okopé sabaninga na basi o bazola ndo na miso o babali bango déjà conseil ni okopé sabango par rapport ya sujet tozana ngo. Bon pour ngai bandeko langa basi nayebi ke naza na expérience te pona bali nanu te mettant que moi si naza pe dana moi ndambo mayele oya monike Facebook, WhatsApp, mundela salango tepe comme ça biso bandumba non. Mundela salango na idea na te, mundela salango po aider biso poto sungana. Ezate ke to comme ça na nenga mabe, soza posa lingadio na nenga normal. So moi pe koza libala o tricher na nenga normal mais koko c'est la Facebook makamte koko c'est WhatsApp makamte. Po mutata tindelo invitation. Ah kango na makasi to répondre so mo ko mo répondre bon mo sa conversation. C'est que mon sa nini o CPL. To tika to za ba fidèle na mibali na biso. Ozolanda bozolanda bandeko nanga bastoza ba fidèle mbali na biso c'est la Facebook na nenga malamu sala WhatsApp na nenga malamu wana pe ozala bien toza fidèle yango te comme ça biso infidèle na omoni ona koloba yangwana na pesi mbote nanga na mobala mwindu choco frappant aola nanga na Londres na pesi mbote na tanga kombote na pesi mbote nanga na Michael Mandek moi ça pembe nzela mini oboyo sambwe na pesi mbote nanga na bébé no créa na pesi mbote nanga na famille kila famille mayele famille maku na pesi mbote na batu nyonso ba sepela kananga na ba obo sepela nanga tenga na linga abinyo kaka po yesu mwana nzambe batu nyonso ba linga ka ete nga sepeli kala binyo nyonso la linga ni ma téléphone nanga za 081 44 32 610. Ok, merci beaucoup pour vos essais au caméraman à Syrie, Balobi Mwindo Wapi, propre Wapi, swag Wapi. Merci beaucoup, tous ceux qui continuent à Katia Sige Nabiso. Merci. Ouais, cher ami internaute, quand il y a ce qui vient, na Katia Sige Nabiso l'honneur de Zolobela. Est-ce que c'est normal? Moi, si Alibala, femme mariée, à des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Viber et tout consort. Et sans plus tarder, nous avons invité dans Ngaï Tozolobela sur Sige Ango. Papa so le copier au côté déjà. Bonjour. Ouais, bonjour maman. On s'est présenté. Ouais, comment on a géré Simboma? Gérer Simboma, quand nous avons Sige na tu basiko, est-ce que c'est normal pour nous gérer Simboma, femme mariée, à ces réseaux sociaux? Ouais, ils ont ma bêta, quelque part ils ont ma bé, quelque part peut-être le baiser moins bien. Quelque part ils ont ma bé, quelque part ils ont bien, on peut savoir la différence, on a ma bé pour nani et puis malam pour nani. Bon, en fait ma bé c'est nini. Moi si ça adhère na ba réseaux sociaux hein. D'abord faut y ba, osa d'abord moi c'est libala. Priorité des priorités c'est d'abord mobali na yo. Omoni, on s'occuper bien na mobali na yo. On s'occuper bien na mobali. Ba temps libre so mon que non temps oyo naza un peu libre na sisi misala na salon naza na ngoyo sala au monde que peut-être au côté réseaux sociaux ou bien au chatter babilo moins bon au côté na yo mais ça dépend peu les réseaux côté ni nos sala puisque nous a se respecter na ndara libala c'est pareil aussi les réseaux sociaux parce que ba dérangement mingi ya capé tout monde ba réseaux sociaux et bon maman ba les belé juste car réseaux sociaux ya pamba alors on peut pas condamner bateau bazan ba réseaux sociaux que non bah ça là non et ça monte n'enga rose la relation nae osa tu es une femme mariée aussi si osa na ngoya sala d'abord pour dans mobali na yo et après okoki kokota na yo mais ça dépend pe na makambo yo sala kuna les réseaux kota nous devons se respecter dans la liban il faut se respecter dans les réseaux sociaux parce que ba bêtise mingi za na ba réseaux sociaux parce que papa moko ebisa kinga binanga ah et ça en tout cas nga nazo comprendre te moi sinanga na ndaku il est vraiment
abosanaka air moko ke azolamba mona biloko eziki banda vana na Facebook sikoyo bi azomituna ba question eza asolaka na banani bandeko na ye po bandeko ne nyonso baza na Kinshasa ayebi te asolaka na bango na Facebook to asolaka na bankoni zano na place ya papa wana vraiment bon omoni yango tozoloba ba conséquence l'une des choses ça la ke ba marambango ba réseaux sociaux ngebe ba yango wana c'est-à-dire s'occuper même pas na muntu oya honora yo liboso ba parents na yo et tu te permets ya ko sala ba bêtise mususu o mona ke comme même ko indisposé mobile ce qu'on a na cadre net exemple net ya papa wana to lobanini c'est-à-dire moi si ça dérouté puisque azo ko sous ba tâche na ye à considération te jusqu'à ce niveau qui ozo côté Facebook type lor na yo lamba eziki et puis mobile no azala ndako amona ke bloko eziki parce que bandeko sokole bilamba te parce que ozaki ko repasser te mais parce que ozaki ko sur na Facebook hein c'est là maintenant au monisco qui a raison. Ça veut dire au moins que quelque part mutu na mutu ne azo ça la réseaux sociaux na ndenge azo monela ce que za une femme mariée au c'est la réseaux sociaux na ndenge morote na mutu aza peut-être célibataire ozo mona c'est-à-dire ndenge déjà sali bon ça montre à s'adhérer vraiment ma casse na monde wana et maintenant la mobile osani le quoi mobile se plaindre ça veut dire faut agir soit après c'est moi ce conseil et que simbité faut agir maintenant. Voilà l'une des conséquences. Ok, papa Jérès, conseil ni okopé sa ba femme mariée na obazolanda osikoyo oyo ba komi ko se donner mingi na Facebook, WhatsApp, Viber, ba imo na ba ni na ngozo bakisa makaka. Conseil ni okopé sa bana basi wana ba femme mariée o baza basi o ba bali bango na mbongo. Conseil ni okopé sa bango pona ba réseaux sociaux wana bazali ko utiliser. Bon, conseil na opé ces aboy ba maman bino ba o bo bala déjà. Moni na longoli moi chapeau. Bino ba obo bala déjà bo sala effort ya ko utiliser réseaux sociaux wana malamu c'est-à-dire respecter mobali o a honora yo na miso ya bandeko na yo famille l'état et consort alors au respecter mobali ozuno ba tâche na yo o yo yelaki na ndaka libala soki sili akoko empêcher parce que le monde évolue donc okoko utiliser ba réseaux sociaux na ndenge yo moni la ndenge yo salela au monique au salélé on n'est pas pensé mais là pour au côté faut en manière ni recevoir parce que ça déjà une femme respectable quoi aux hommes on a combien ba luka ba mabala ba ozoate mais yozu grâce aux nzamba salio alors il faut savoir il y a ko respecter mon bali na yo ba tâche na yo ya ki bo mwasi so moni disponibilité zali alors au sala aux en ont besoin en étant aux a se respecter que non naza déjà femme mariée et puis voilà pensez na office non. Ok, merci beaucoup papa Jérès. Toki oyo lobi bango babini bakoki tirer comme leçon par rapport à oyo tikoloba sikoyo. Moi ba dédicace na 2 ou 3 personnes au bazolanda na minutes partout dans le monde entier. Voilà, ba dédicace na pesi mbote na batunyo so bozo occasion lande loko yo émission yo. En tout cas mbote na bino nyonso tolingi bino mingi eza kini za bana kini quoi. Donc ici c'est Kini vraiment. Donc Kini ya biso bana Kini. Et toza fier yo zana Kini na biso nanu. Voilà, donc Kini donc toi fier parce que toi na Kini ezape ya biso mo bana Kini. Donc toza fier. Oh ils a payé bonne opportunité tala kaka. OK, merci beaucoup. Mon numéro de téléphone bataro benga bazo mo ba conseil na oyo lobby et ça moi bien. Voilà, numéro de téléphone déjà plus 243, c'est ça non? 089 71 en fait plus 243 89 71 52 834 plus 243 89 71 52 834. Ok, merci beaucoup papa Jérès l'intervention na yo en tout cas to sepeli mingi bango moko balandi yo babini bakoki tirer comme leçon na oyo utikoloba merci beaucoup. Ok. Ok, par et ça, au caméraman à sérieux, toujours continue toujours dans le sujet Nabiso. Merci beaucoup. Cher ami internaute, Minos Botu Kolandaba, intervention ya moko na moko. Et puis, quant à moi, Bénédicte Sayo, naza vraiment on a elo na ko bakisa likolo na obat balobité bino mo bozuli bako ya kolanda biso na minute oyo webinil bokoyi ko tirer comme leçon na oyo uti koloba masikoyo par rapport à l'intervention et puis par rapport ya sujet tozaki na yango lelo wana na ko aussi sa émission OT sans pourtant dire merci à Dieu on se continue ko pesa biso souffle de vie pour que naza toujours wana liboso na bino et merci beaucoup à mon boss mon président Vincent Louise et toi de la presse.
et merci beaucoup à Parousia et Sayo. Caméraman à sérieux, babi caméraman à propre, caméraman à swag. Alors ça la Kébénite et Sayo Ate Maliboso Nabino. En tout cas, merci beaucoup na Parose et Sayo. Et pourquoi pas à toute l'équipe technique de la Voix du Peuple, à Julien Botala Tala Lelo et à Bedi Touma Babi Mona Moulouba Pessi Soel Poison et Zawana. Et pourquoi pas à Shekina Loriche Royal et Sayo Babi moi Siki Toko Shekina et Sayo Loriche, des longues jambes bien chargées. Bah, gros bisous placés aux alliés. Et pourquoi pas de gros bisous à Madame Choco Frappant, Choco Mirabolant, facile à garer, poupée Babi, l'art sucre. Hein, Babi moi so PC Lengi, poupée Barbie, bah, gros bisous place aux alliés. Hein, bédit ça les lors moi beaucoup plus. Merci beaucoup na bino bozui libaku ya kolanda émission en lelo na pesi bino bambote, bah gros bisous place aux alliés. Et de gros bisous à Nicolas Yamba Nangola, babi Jif Noir garçon propre, Nicolas Yamba Nangola, babi Mwamba Moko ya propre. Et pourquoi pas à Nicolette Botamba, moi la mongo babi lo keto pete na mokete. Merci beaucoup na binos bolingaka bindite sayo na binos bolingaka équipe technique y a la Voix du Peuple binos bolingaka Vincent Louise, étoile de la presse, meilleur chroniqueur de l'année 2015. En tout cas, quant à moi, Bendit, je vous dis au revoir. Tokutani na numéro Oyasika. Merci beaucoup. Bye.